Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News. Toza Lelo, le 8 mars, journée internationale de la femme. Tokuta Enandeko Moba Limoko Oyo a célébré ba maman vraiment à son genre. Donc, Tokiko le Kangonde Ngwana Tefo. Bisopeto célébrer ensemble. Bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Bonne fête. Bonne fête papa. Ah, makambo ekominonde no boule nini po elogo ebetama Yannick zonga na moi simo zo biso ensemble tout monde ndenge ndeko na biso kombo nani pe obule nini po betelo. Bon, comme on a Maxwell, comme on a Maxwell, on a pas artiste comédien. On a justement comédien, on a ça les stratégies musala. Il y a des fois où la chinois va y a une stratégie à créer bilo comment on va zambongo bisope. Nathalie a monté journée de la femme, on a créé mon logo on a pour na zambongo facilement. Et ça, moi, stratégie, l'idée qui est un artiste comédien, et on a seulement une stratégie. Ah, si vous avez une abonnée, si vous avez une journée, vous avez une pour la télé. Bon, on a une canisi, et là, on a une maman qui a biso, et on a salon à maman qui a boté, et on a une la tabouille, et ça les moins bien que. Est-ce que journée à l'élo, tout le monde a ma puta, tous les alliés, moi, c'est comme intelligent, aïe, bello, au sala, à fond, à ma vie, ton nez. Bon, journée à l'élo, pour la bas ici, et la journée à bango. À part qu'on l'a tabouillé, moi, si il faut, ça la moi ici. En plus de ça, il y a une stratégie, mais moi, c'est la journée là, donc, faut ça la maramouya, ma lame, ma casse. Collègue, oh, à ça, la journée, les cas, pour la journée à bango. Mais au moins, si je suis le lobo, il va là, tu peux mais pas là, pantalon, on a pas si pas me coucher, mais journal, c'est un mois, ça va aller dans mobile na light. Conseil à moi. Oh, libaya ngozi. Oh, la libaya moi si nangai. La libaya moi si nangai, na senga qui est, na taki le fona boula pour la stratégie, nous en bon facilement. Oui, si. Bon, la pêche à mbote. Moi si na yo tala. Moi si nanga mbote, tete le vanga dio, na pêche mbote à trop. Oyo moko comment on a Maxwell, na artiste comédien. Voilà, on a tous aïna ndeko Maxwell. Vraiment honneur na ba maman en son genre à la tilipota pour ameka ko benda peka moi clientèle ndenge za nani akoloba na par rapport ndeto moni nde on a biso mobali ameki ko sala awa pusana bo pusana yaka voilà toza toujours awa toza na kindele. Voilà, bonjour papa. Bonjour papa. To moni nde on a biso Maxwell ameki ko sala stratégie na ye apesi quand même honneur na ba maman nini ko ikoloba. Voilà, c'est bien à Salanga, à Salé au moins fort. Parce que c'est exemplaire. À la mobile, mais à Teiba maman, parce que belé le bas là, pantalon, mais il y a jour à pantalon, il y a journée de la femme, il faut pas savoir honneur. Il y a journée. Est-ce que journée internationale de la femme, et ça, ma puta, to ezali, moi si azo conscience ya o ya zali penini na ko sa na société. Normalement, vraiment moi si o ya za exemplaire à boy. Fallait aller puta, di baya, ça voilà. Les masses des journées des journées na bango. Et il faut pas s'en exemplaire boy. Les journées te bako là tande ba balingi. Faut to respecter la journée parce que na neza la mbala moko. De 1. C'est pour cela assez de maman moroza wa telo bana part ya nande kwamba. Maman voilà. Donc ba maman ba moko. Voilà. Papa toko kanga otamingi te ozan era musala. So ko ino ko bouger mais biso to tirer déjà na sujet ndeko na biso Maxwell Yannick ozola biso Maxwell ndenga zo kende bongo to ko yeba nini to ça en tout cas vraiment félicitations papa Bimana merci te akende na ye biso to zali tozo solo là ba maman bazangi nde bilamba ko lata ngono moni ba maman bazolata maputa il faut maputa ezala moins cher ko ba maman balata ngo pona maman nyonso congolaise faza bien na ndengo moni maman na uti ko lata wa epesa fierté mais oko moni biso ko mo lata ba gondo po ba maman ba weli ba pantalon tout côté de somba de pesi ndo monio ko lipe kokoso oh donc ndenge za wana mbate ko ma cher pantalon ko ma cher pona ba maman pantalon ko ma cher moni biso ba perte ko mo lata ba gondo bo o mona gondo te. Papa l'a ti coupé parce que ba maman ba roma ba welisa ba pantalon ba nini donc il fallait ba lata kutu ba maman puta na bango mais moi ezate ba koti kuna na nini na biso. Merci beaucoup, merci ba maman bazoki na bango zoye na musika total la même maman ndenge allez voilà voilà oui papa lilobani bisoka biso bena ngendele wa ndo ma play mai pasi
donc tambo donc moi donc moi été toujours kema na ba mi ke ba kema bana basi moi été ça se passe awa na kindele ah pas moi ye ba difficulté nini to kutana na ko lia maka tu na mbongo passe kaka donc sengele kande nyose ça kaka no po bisu ka bien so ke ben ebongi ndeki toko. Merci beaucoup. Oui, Kindele. Bon, pour la Kindele, vraiment, tout le monde a passé, tant que maï, na courant un peu quand même. Donc, je suis allé monter, to komi kobu la ka au salga passeport pas au bimi ok na yo. Ma ezate Kindele koto nzelande doit to lo passeport relaxé. Passeport donc kama boko makolo elongi pas ok na yo. Biso mbali bongo basi. Bon, wanga yango musu nzela mabe. Mosupe nzela mabe do zelo bato azobika kana biso ba montare bona tongo do moyen de transport passe mituka ekangami donc Kindele to mona. Merci beaucoup tozaki wana journée internationale de la femme toyaki awa na Kindele tokuta na ndeko na biso Maxwell oyo asali biso vraiment plaisir à célébrer quand même journée internationale de la femme à son genre to pesimbote na ba union surtout balandara biso na Simbenga joyeux bonne fête na yo il y a journée internationale de la femme to moni pende on a biso mwasi azali awa. Bonjour maman. Bonjour. 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 Boni. Bien papa. Bonne fête. Merci papa. Boni. Ozo ça quand même quelque chose. Yo pozo ça l'honneur à ba maman. Ni no go ba pona journée na bino. Non le ba pona journée so papa ba somba biso su ba maputa te. Moi to somba be mama puta ezate. Papa ba futa biso te te ka to débrouiller kana mbonga mapa. Mais na pourquoi to lata na biso ba maputa. Mais ce qui est vrai déjà le rozo luka eza déjà une bonne chose ezaka olata li puta te pose à la moisi quand même. Na lata na ngai na comprendre pété lelo so pe na bossa na to nde nini ya papa ba lobela nga. Papa ba somba biso maputa te. Nde baza ba somba biso maputa te. Merci beaucoup, merci. Voilà, maman paye au lac Sabso, au liputa au sombika lelo. La sombika lelo bi et la tongi. Bon osigo awa au la taliputa lelo lobi ozongi suna fashion. Te biso tozaba maman mo boto batela maputa po be batera to la tarango pwana bilambeza la bien mon Robert otekela ka yango wana. Nini ogoloba lelo pona journée internationale de la femme. Ojour na kokoloba boye. Journée eza ba mama, ba papa fa ba sepelisa ba mama. Eza la kitoko, to lata, to lia, to bina, to mela, eza journée na biso. Ba sepelisa bino nde nini? Ba lambela bino o to basala nini? Ba papa va lambela biso. Ba peso ba mbongo, to so bilamba ba maputa ba sapato ba nini. Yango déjà si ba peso. Ba pesi eza ka ndenge ba lobela te ba papa ba lambela biso ba mama. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, Tokomi Nasuka, vraiment ndenge zalaraka. Merci na Yannick Asimbela Ibiso Caméra, merci na Binonio Sotubo Landara Biso et Tokutani très prochainement. Tolobi ndenge toloba Nasuka émission na Biso. Glory be to God. Bye.